Bonsoir, bonsoir monde entier, bonsoir, bonsoir, na ba Gaulois, ba Gauloises, bonsoir, na ba gladiateurs. Moi c'est Danny Beka, combattant de la presse. Les moko ya ba Gaulois, ne la mibengaka défenseur ya ba Gaulois. Information autre rapidement, les informations fait recours à Jésus de Nias, les padres, Messieurs Lova Lova, autorité morale 5G. Impérateur de la rumba congolina, congolaise, Papa Hervé, Motona Yambo, nyonso ya Papa Hervé, bomonaki concert au Papa Hervé, tu bête la biso, concert à bête yango lokola Zénith, concert à bête yango lokola Olympia, concert à bête yango lokola tu éviter tout comparer au concert on ngeni biso moto moni elengi concert ou eleki public Papa Hervé bakokite bamateli Papa Hervé tina kacha podium j'espère que ba Gaulois ba Gauloises ba gladiateurs nyonso mitema na bango eza kimia te parce que nde bamonaki live ekati ba live nyonso bato bando osala ekati jusqu'à maintenant baozela suite bazwi na suite ya malonga te mais etaki nga na bengi kuna na Abidjan nga mpe motema ezalaki kimia te na bengi na Abidjan parce que Papa Hervé aza kitoko, Papa Hervé kitoko, les padres, Jésus de Nias, aza kitoko, ba Gaulois, ba gladiateur, nyonso ba lanaka monde entier, Papa Hervé aza kitoko, kimia, ngape na komi na kimia ndenge na bengi, parce que na yebi na minute sikoyo, il faut na panza information. Il faut panza information parce que nga sali effort ya ko signaler bino etake moko na bino ba Gaulois moko na bino ba gladiateur ou ba défenseur ya ba Gaulois c'est Danny Beka combattant de la presse na sali bino voice oyo boyoka bo comprendre que Papa Hervé aza bien bo melama ya pio ya pio kimia bozala kimia Papa Hervé aza kitoko parce que biso nyonso live wana etiki biso na suspense voilà biso nyonso toyebaki te nga mpe motema nanga ezalaki na pasi me ba gladiateur nyonso ya monde entier bozala na bino kimia Papa Hervé aza kitoko makasi lobi bokomona ye na baréseau sociaux nyonso ndenge akosignale bino akolika mpe na bémission nyonso bokokomprendre les padres Jésus de Nias ere toyebisaka bino depuis kala azalaka nzambe bino boyebaka te kombo wana ere azwaka Jésus bino boyebaki te bakombataki Papa Hervé mais toujours Papa Hervé alakisi bango kaka ke aza Jésus les padres merci vraiment na bafanatique nyonso oyo balandi ngai oyo les padres Jésus de Nias ba Gaulois ba Gauloises ba gladiateurs partout le monde n'importe pas Gaulois vous êtes belé vous partagez na ba Gaulois na ba Gauloises vous partagez et ça moi qu'on a bino Danny Beka combattant de la presse vous s'abonner pe na chaîne na bino oyo chaîne YouTube King Free Top News et ça chaîne oyo le belaka faire gola Jésus de Nias et ça uniquement chaîne oyo le belaka faire gola les padres autorité morale et ba musicien chaîne oyo lobelaka les padres vous partagez vous s'abonner massivement et la chaîne oyo lobelaka les padres ba gladiateur tous la kimia to melama ya pio Papa Hervé aza bien lobby to komona Papa Hervé na ba réseaux sociaux nyonso merci ndenge to lobaka pesa eloko tozwa eloko merci la bino vraiment bye à la prochaine vraiment système to pesa eloko tozwa eloko merci la bino.